Baike bana mboka mbote na bino bisika tu boko landa biso na kati ya monde entier. Awa tozali bongo na kati ya Afrique du Sud, précisément na Western Cape, Mada City, Cape Town. Ndenge boyokaki nungu ezalaki na kati ya communauté epa ya baike to ba organisation o ezali kokamba communauté congolaise Afrique du Sud. Biso lokola maison média professionnel Mayangani TV elongo na mwana musala na bino journaliste investigation Patrick Chimanga mwana mama Christine Kalanga na lobaki to kita na terrain to kutana na baike to solola mais tozozela bango en attendant baya tozana de baike batelemi mbote bana mboka mbote boko pusa na côté te baike ba mona bino kuna mbote papa mbote mwana mboka esenga komona yo mbote mingi ngande nazana isenga ko bino tozali awa nini bozali ko ebisa baike po bazela na maiboko lobalelo bien maekoleka. Bon, moyen to dévaler nyonso na minute ezate il faut to baike nyonso bazala po ba to panza nteke. Donc bato nyonso ba comprendre munition ni to kenda kinango et là on to yele bango. Donc c'est ça donc bazala na kimia bato nyonso ba koka po to démarrer to mona musala o to pesa bango rapport ya musala o to kenda ko sala na Pretoria. Boza la presete soki babengi bino na nute boza la presa ko ndima présenter boza la nase ndenge mwana mboka lobi makambuto ba kolobela bino mais kombo nani baye balisusu ngai nazali da kombo ya pasta VIP conseiller à communauté. Merci mingi mwana mboka VIP conseiller à communauté mwana mboka yo koloba nini tozela nini baike bazela nini. Bon baike bazela to nde biso nde to koyoka nde bureau bakisalaki mobembo molai bazongi bapesa biso compte rendu ya mosala bakina kosala na mobembo na bango nde toye kozela bango ti sikoyo baete eloko na regretter na comportement ya bacongolais toyokanaki 15 heures juste mais tozokoma 16 heures juste tozaka na membre ya bureau moko conseiller pasta kande aye avant mais le reste cordon et puis l'équipe ne mobimba nanu ba comité ce qu'on peut tozozela ne bango obi congolais mboko tozaza mboka batan moto musu ayeki abino 15 heures juste 16 heures juste a robena na pe aoki mwana mpe apporter un plus mais tant comme na heure ni on a 15h45 15h et quelques akoki nae tant bon ba ike ba koya au moins que et vous allez ba se retrouver ka bango na bango donc na usenga la prochaine fois il faut totalement en attendre congolais il faut respecter le temps tant au petit meeting d'auto bengisi bateau to kutana 14h faut to kutana 14h tina ba erreur en tout cas toujours regretter dans ma case merci vraiment baike bana mboka boki ndenge bana mboka ba manyoleli bino tozala na bopole tocha mai na mvinyo makambo ko bandaka la mingi te merci à bientôt mais avant na kata na yebisi bino bana mboka bo pusana no pembeni ngana zo kende na prison nazo kende na prison balobi basi basololi na baloya na bango na bavoka na bango bazotinda mwana mama Kalanga na prison pour na 27 ans na ebité boko bandaka ko tala ngai boko continuer na combat na ngai ko protéger baike bana mboka na Afrique du Sud papa makambo yo ya kotinda bato na ba prison e banda lelo te pe okokende pete nani waza na monopole nani waza na monopole ya kotinda mususu na prison azate. Donc ndenge zali boye donc il faut yeba ke ozana kati ya communauté ozali wana pona koyeba vérité na kolba vérité puisque communauté tambula na vérité soki vérité zate donc nde oyoka ba mususu bakeke ko fungula bakese ba mususu basali boye to konso ozobanga nini soki yo ozana problème te soki yo olie loko mutu te soki yo ndenge nini bakotindo na prison pe bango bakokende fungulo yo qu'est-ce que osali nini obumi mutu ouais ça makambo communauté basalaka na black te soki yo yebi ke noté oza jinte ya ko diriger communauté tika communauté dirige mana bato obaza jine po yango nde ko sala ke communauté kende liboso pourquoi ba Nigeria bazo kende liboso pourquoi ba Cameroun ba kende liboso ezaka ba Congolais ezaka ya lobby ya ke fungula caisse ya bumi ya salibo et tout konso gauche à droite non c'est pas nonsense. Merci mingi mwana mboka okoya kotala nga na prison bazotinda nga na prison pour na 27 ans balobi basi basololi na bavoka na bango na baloya na bango eloko bazotindela nga na prison eza po nazo batela baike bana mboka nazo aliko telemela intérêt ya baike bana mboka oya kotala nga na prison olobi nini. Bon, aucune place de prison exatée. Bah, oyo
bazo soit disant bazo linga ba kangisa yo baso na avocat baza bandeko na biso ba congolais je pense pas baza ba sud-africain to ba ghanéen baza ka ba congolais alors to ko luka pe moyen ko so bango ceux qui bazaki na ba kanda to bazina ba décision mususu ya mabe ba tchana se on est en famille en tout cas OK place morte na kombo ya diaspora congolaise yoza molobeli ozo panza sango et qui ne travers partout dans le monde jamais autorisé bakangayo osata inédit na boloko ko simbate donc to ko solango eta que famille congolais on mboka Panzi Masamba. Bonjour mon mboka. Bien les gars journalistes. Kimia ezali CG secrétaire général. Et papa. Nini baike bakozela pona lelo. Papa c'est la carte c'est la carte lo musulte. Yango wana ozali bongisa déjà. Kazo bongisa moi ba document yango ka ndenge salaka. Merci. Cordon mwana mboka boye malamu bozongi malamu boni mwana mboka. Non ça va. Kimia ezali. Boni mobembo leki ndenge ni. Mobembo leki bien. Mobembo je suis en bonne santé. Beaucoup des informations de rédiviser mais pas pour le moment. On doit avoir la maîtrise aya à mon peuple là, peuple bakoloba. J'espère après même une semaine pour organiser un émission, ceux qui émission, on peut faire aussi une conférence de presse des journalistes au d'accord. On est là maintenant pour apporter un peuple congolais, le Western Cape. Moi je ne parle pas de l'Afrique d'ici de tout entière, mais moi je parle de Western Cape. Ici quand on a collé, on a collé à Western Cape, à Cape Town. Ici quand on a collé là, moi je ne voulais pas s'accaparer en Afrique d'ici de Mobimba. Je vais s'accaparer dans le terrain où on a collé là. Donc je vais donner tous les comptes rendus bientôt, mais vous allez à Poto débattre l'affaire congolaise, il y a Western Cape. Mais il y a Afrique d'ici de Mobimbate. Moi je défends d'abord la territoire de Baloba. Je défends de Kinshasa, non? Ou bien Lubumbashi. Donc il y a défendre Ndeskoyo, Cape Town. Là maintenant à Cape Town, place na Koyebisa, il y a na baleki na biso. Ba maman ni photo ça na Western Cape. Nazala maman na projet opération to somba lupango. Opération to somba lupango. Merci mon mboka tokozongela yo. Opération to somba lupango. Ah, une fois bakapa ngana ebité quoi vraiment. Antoinette, mon maman Antoinette. Mbote mon mboka. Bonjour mon frère. Tomoni on arma tungulu elongo na baike bana mboka. Nini ezali lobana yo? Nga ko kana ngamba ba caméra te mais ezaka kino toye ay ba mimi na bulu ekeka apparemment na ba ngamba mwele ka te na era na tala moni ba misa bazawa ba e ko so compte rendu yango biso toyeka toyoka kaka nini ba kendaki preto ya kosala nini na kiso ba 45000 balles bimaki temanga linga mbongo mingi na yoka place mbongo ebimaki na place mbongo yango ekei toyeba te. Mais mwana mboka mwana mama kalanga azokende prison balobi basololi déjà na baloya na bango na bavocat na bango bazoti ndanga na prison pendant 27 ans. Est-ce qu'on va kotala mwana mama kalanga na prison comme criminel? Ah bango balobi basi basololi na baloya na bango. Toi mbo wa loi bakanga mutu so asali comme so moni koza coupable. OK prison. So moni koza na innocent. OK prison pour aller. Merci mingi mwana maman Antoinette. Nga mwana mama kalanga na moni fiso baloya mbote mwana mboka. Ouais, bonjour, ezali affaire ya République démocratique du Congo. Eza problème ya bana ya République démocratique du Congo. Ceux qui osa étrangers, osa somaliens, osa nigériens, osa tout oyo il y a du sérieux. Donc on peut s'associer na ba étrangers té na makambo tali République démocratique du Congo. Ce n'est pas de la blague. Il y a un moni agression zali batu baza na confusion. Donc ceux qui osali congolais de père et de mère té
oza welcome awa te. Vraiment naibite quoi vraiment. Merci vraiment, c'est-à-dire ba étranger batike la biso bana mboka. O mama kamwa bana mboka. Biso République démocratique du Congo. Ah ngana ibite quoi vraiment. Rwandais, ozali burundais, ozali tanzanien, ozali Kenya. Place na yo awa ezali te po ezali place ya institution ya Congo. Ah merci mon ami. Donc respecter mboka ya batu. Congo eza sous poubelle te. Vraiment eza poubelle au Kabila memela ki biso te ezali pays ya Antoine Félix Tshisekedi oyo biso tozali ba Congolais. Merci mon ami.